Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Boutique d'habillement Ephrata Mode Lukombo. Ephrata Mode Lukombo, au numéro 18 rue d'Avers à Lyon. Référence Saxe Gambetta. Numéro de téléphone 07 53 86 56 53, précédé de double 033 à partir de l'étranger. Vente de toutes marques de tenues vestimentaires, chapeau, képi, chemise, veste simple, pantalon, costume, pull, polo, sandales, tout pour l'habillement et la bonne présentation de l'homme digne du 21e siècle. Ça paie comme jamais à la boutique Ephrata Mode Lukombo à Lyon, en France. Des véritables marques d'origine en provenance d'Italie. Commandez dès à présent vos tenues vestimentaires toutes marques certifiées d'origine. Des griffes Yohji Yamamoto, Versace et j'en passe. Dolce Gabbana. Ephrata Mode en Lyon, en France. C'est la grande marque d'habillement signée Ephrata Mode Lukombo. Ephrata Mode Lukombo, toujours à la page, toujours à la mode. Bonne année 2022. Ephrata Mode, Dati Lukombo, la bière d'Élix. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs au Baza Kolandanga dans tout le coin et monde entier. En particulier Vasco Mabiala na Canada, Patrick Lubanais, et sans oublier Nano Mojinga na Liège, na Bosanité Esther Chabou na Souka ya Paris, et na Pesibino Mbote na ba oyanga yo balinga ngai mingi, sans oublier na Vienabiso Weranson, hérité Watanabe. Joyeux anniversaire à mon grand frère JDT Moulopo Aotek au passé anniversaire naïe, c'était des jours passés. Et c'est vrai que vraiment très bien qu'on a la Kinshasa. Dans mon équipe à présence il y a Baptiste Obayaki voilà. Vraiment et c'est là qui est bien il y a Dinara, il y a artiste Labiso hérité Watanabe, sans oublier Cécile à c'est là qui voilà. Eh bien, vraiment, je me présente et je suis Michel, quel est le Michel, quel est le synthé. Aujourd'hui, peut-être que la surprise, quoi. On a devant micro, on a loba encore naliboso na bino oboza rolandanga parce que ben atiki so musala ya kobeta synthé non parce que ça musalo na tangela on pe na imika, musala journalisme, musala photo, vidéo et en plus presse écrite.
Donc, nous avons la capacité à faire ça. Ndenge banoli tamba salaka, ndenge ba journaliste nyonso ba salaka, nous avons la capacité à faire ça parce que les alliés métiers on attend la déontologie journalistique on a eu musala au yakosalango très très bien. Na pesimbote na batu nyonso parce que si j'ai lelo on est dans le bela et ça si j'ai moko c'est bien ça si j'ai moko oh déjà monde entier bazo le belango et nyonso bazo le belango ndenge ba lo ba peut-être pour na ko nuire notre artiste faire rigola oh vraiment bango ba yebiye vraiment ndeti ngana yebiye ndeti olikola yebiye ndeti Mark House yebiye ndeti Charlie Solo yebiye ndenge bato mususu ba yebiye mais lelo na média ba on va salir personnalité. Il y a notre artiste ça la fierté en boka na biso bien lelo c'est pour cela moi je suis retourné à la télé devant plateau devant bino devant studio ya Panza Sango ya Congo ya Edino Image o ba on kolandanga ernyo son na ba lobela surtout parce que na on benga peu invité pour partager pour parler na ba sujet nyonso o bozana on besoin donc quand je parle de Ferregola Ferregola zali artiste ozo longola Sony na kati ya Congo. Bon bazaka yemo côté pour no lo bateke no utaki pa faire eza lokola Fally Ipupa aza artiste ozo longola Sony na Congo. Eza lokola Héritier Watanabe, eza lokola Bina Filé, eza lokola Robino, bango tout bazo longola Sony. Vraiment et ko ça la passe mingi lelo artiste la biso azalaki interpellé pour na sujet moko familial. Lelo Azako s'est retrouvé 45 jours en prison. C'est rien. Parce que Lelo, la police en France, ce qui a interpellé Moutou. Peut-être Batindela qui a convocation ou au Brila qui fait, ou bien au salaire qui a qui convocation. Du coup, et gros, Lelo Nanzelo Rotambola, vu que contrôle peut, parce que ça m'a sauté, contrôle et que ça simultanément comme ça, et mais c'est présenter tes documents. Bari ko beta même ngai na ebité la mususu na zara infraction moko quelque part ba ko beta pesa mukanda na yo mis mukanda beta nzoko za rechercher peut-être na likamoko boy o yo zaki ignorant ya likambo wana o lele commune de ko so faire rigola so ça la fierté ya mboka na biso Congo et comme si j'ai mon côté ya ko humilier ndeko o viola ki mutu o abeta ki bana oh asala ki soki ndenge ni te si j'ai oyo bakangeli ngana yebi yango mais na kolobate malgré ça si j'ai ya famille o bakangeli ngana yebi yango mais na kolobate mais botika kokosa koloba ba n'importe quoi devant la télé pour na nuire notre artiste abeti banzembo belé bobina kana ba bar même ba artiste na biso il y a un artiste o ya biso ya congolais azo se pela pour na sala ki si j'ai mo bona wi que libération ya fait rigola pas na ye ya sepeli na yango te mais pour na nini lelo ezu moninga lelo moninga za na place ya pasi azo bimate atiki famille azo mona bana na ye te asa na place ya pasi mais bino bozo sepela ke bakanga moninga po avana na kati ya prison na likamoko ya muke même bozolo bake abeta ki mwana na ye asali bo mais parents nyonso même nous-mêmes on a aussi droit de punir nos enfants ceux qui mwana asali mabe toko punir ye toko lobela ye malgré ba loi yango ezala ba loi mystérieuse neto yikoloba ba loi ya molili on n'a même pas droit de punir nos enfants ata bazo sa mabe mais en Afrique tato zokola ba beta ki biso ce qui les lois monique moi nané à sala qui m'a bien ali kambo moko parce que ngana yebi ba mabe il a souffert ce mais à cause ya banana pour abunda ba kota na poto pour banana ba kota na poto ndeko mobala anyo kwami aluki ba manœuvre nyonso même ba mise na poto mais bana ba kota ka poto te mais asali nyonso na pas si nyonso ya mwana mobali po banana ba ko vivre encore bonheur ya Europe. Lelo mwana sali mabe papa ko loba teke yo makambo sala zo pesanga kanana beta watambata siko yanga comme sujet ya ba congolais pona ko nuire personnalité à notre artiste c'est pas normal les congolais essaient de changer ba caractère na biso to lukato changer ba façon ya ko vivre na ba domaine nyonso na ko loba ta sujet moko vite fait. À un moment donné, on disait que non, tu es Kabila. Mais aujourd'hui,
président Félix, exemple, et on a des exemples, vite fait dans le bas, aïe, et qui moi en boka. Yé li sous-souté. Congolais, on est où? Congolais, toza wapi. Tozo kende wapi. Vina biso, ezo kende wapi. To changer un peu mentalité. Tala mboka mkelo kola Rwanda, aso beta iso ba bombe. Ok, tout ça milliers de peuples ont les leçons de côté à la makolo. Rwanda a trop pensé banda quoi dans la seconde. Donc na zongeli si général notre artiste il faut tout en fait il faut tout soulager nenge notre frère artiste bien affilé mais à l'obéli likamba feri ndeti vient na biso we ranson na ndaki na mission pas notre confrère Papa Sango alobi ke abenga ki na ba relation pour ba libérer notre artiste faire mais ezali mabete juste pour punir ceux qui après ça qui moi na punition juste na buzo ba o yazali ko sala il avait reçu des convocations mais convocation na ezali ki na adresse oyo ya ba ne ko fanda te parce que a changé qui adresse. Tant qu'on a changé l'adresse, boye bibino nyos nenga zalaka ba convocation disait ezoya mais yazo zo yangote. C'est ça daté depuis 2020. Et là c'est les cas déjà les cas moyen les cas. Et banana baza ba minorité, baza ba marché et baza la droit aussi ya ko ça la vie na bazo banda ko. Mais après ça bana punition c'était déjà histoire daté ça datait déjà. Mais aujourd'hui, Congolais a commis comme la position pour annuire. Oh non, faire à violer Moutou, à violer Bana, à violer ma fille Moroboy. C'est pour la connuire personnalité artiste. Surtout les fans, il y a musicien wana obino boyebi. Pourquoi faire ça? C'est notre artiste asa congolais, asa ndenge mokona Fali, asa ndenge mokona Weranson, asa ndenge mokona Jibé, asa ndenge mokona Binafile, asa ndenge mokona Fabricas. Parce que Tobina Rabanzembo na bango na kati ya ba fête na banda ko la biso totalaka. Tant on passe et ko eli moto. Il faut to lukato aider. To lungara malheur ya congolais ti. To luka bonheur ya Congo. To luka Congo et tombwama. To luka Congo ezala ini. Pour lelo Rwanda sakana biso te. Pour lelo be kolo muso sakana biso te. Valeur à Congo ezate. Valeur ya un congolais ezate. Parce que entre nous parce qu'il y a la famine, batazo souffrir parce que vu que batazo souffrir haine et so comme makas vraiment si j'ai oyo nangana lobela bino ba téléspectateurs au bozolanda et après si j'ai monsieur koya mais j'invite tout le monde à me suivre sur Panza Sangoya Congo et Topo et Congo Top 10 de Michel Senté. Donc, na banoro yamba artiste au barozala besoin. Na yamba bango parce que émission nanga irozala émission avec piano. Na yamba ba catégorie ya bat nyoso, ba pasteur, ba prophète, ba évangéliste, ba musicien, ba mannequin, tout catégorie ya batu ona banako yamba vraiment na CP na bino. Ce qui peut bino bo CP nanga, bo s'abonner juste quand on a c'est. Bon, likez comme d'habitude. Donc, je serai avec vous à chaque moment et à chaque temps, nous allons passer émission na plateau Nabino. Vraiment, pour soutenir notre frère Ferregola, Oyabimisi Barti, c'est Lelo. À ce la fierté à Mboka Nabiso. Passi à Mouninga, il faut biso peto la tapasi wana pour cacher les alarapasi, prison les alarapasi. Héros, il a fallu à Kinde Kobeta concert pour Azwambongo. À subvenir na besoin ya famille na ba besoin ba artiste ya batu o ya zo boko la na kin mais na minute yo makamno c'est comme coincé vraiment ceux qui bo sepeli na émission oyo bo like merci na lingi bino mingi tokokutana na prochaine émission nde na koyambela bino artiste mususu o bino boko sepela nae Panza Sanga Congo et dino image Congo Top, numéro 1, Michel Sentenkelele. On est ensemble. Check. L'Éternel est ma lumière et les saluts
de ma vie. De qui aurais-je peur? L'éternel est les soutiens de ma vie. De qui aurais-je crainte? L'éternel est ma lumière et les salis de ma vie. De qui aurais-je peur? L'éternel est les soutiens de ma vie. De qui aurais-je crainte? Ata natamboli ngaye na libulu ya molili na kufa nakobanga nanga mabetero papa kopambolanga mwasi wazalaki kotanga makila panda tusa Lazalo nakunda, ça fait 4 jours que espoir est signé. Hey Shaddai, on se dit ça qui n'a pas bongo sanga, c'est comme un guitare molai. Mardoche na mitambo ya amana. Akosalela ngai. Papa kosalela ngai. Papa kosalela ngai. D'accord. Webelo ko so tungisa yo. Problème na yo ko so zongo monene koleka nzambe.